Nadana sengo moko Fati Beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soit disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye corruption na système mboka to comme ta ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala ko kugana mai Oui, bonjour Madame Sephora, bonjour na balandignon sa syndicat la baconsignon se fait ya syndicat place Mozali topesi bino basala mebele na koposa na pete kopesa molandi na ngai ya solo Samaton l'original depuis 1000 km et puis Anastasia depuis les États-Unis, Cécile Diba depuis Canada, Allemagne aussi na pesi bino mbote place Mozali bana mboka tellement na bossa na bino te parce que bino nde bossa na biso na pesi bino mbote place Mozali balandi nyonso tozosenga bino ka bosabone massivement bokozala décide parce que bozozwa makambo eza na source ya mboka na yo mboka nanga atoza na poto atoza na mboka nini okolanda biso et puis okozwa mwa sagesse na oyo ezolekana na mboka na yo oyo moko ozokoka kolanda yango te komaîtrise yango pete na télé parce que courant mikolo milinga fort mais na YouTube quand même avec Sephora syndicat TV okolanda ye tape yango ezozela yo na pesi bango nyonso premier vice-président ya Asante. Donc quand on voit intervention parce que tout le monde va les ezali ko la tata ekolo comment c'est petit que ni bazo nomaka eka bazo nomaka kaka bazo balobi ba azo korobaka bato na bango esengi baka aider la population to ezala ke mboka évoluer et ba mboka yake ya kopesa ko na fake bana mwaye. Oui, Madame Sephora, on a passé dans mon conseiller, mon président Félix et Antoine Tshisekedi Moukwatombolo, Moamai, Aigle, Fati Beton, Bic Rouge, on a passé au mbote et puis bah félicitations et belé parce que tika lo sale matin na monde, surtout en Afrique, surtout pas à pas la mission na Congo, na RDC, et tika lo sale matin. Madame Sephora, bah bazolo bawana, on a nga baza ba mifiti, oui baza ba mifiti parce que comment y est à corrompre mutu ko ba nommer ou bien misala na ende zo sala ke ba nommer. Tu sais que na Cameroun bazo basali ba livre ya misala o Fati Beton sala kati ya sala na mboka na biso. Mais biso moko na Congo to mona kamote parce que toza un peu aveuglé na bandoki na bato misala mabe o balingaka ko salir réputation ya moninga. Mais libanda ya mboka déjà boye ba ke ba livre zo te kama na Cameroun ya misala Fati Beton sala kati ya sala, c'est normal. Ako ma vice-première ministre ya SADC, c'est normal. C'est normal, Madame Sephora. Il y a des gens qui ont fait ça nulle part. Abimisi bambonga misala, bato baso sala misala. Misala ezo salema. Na lingi te bolingi Fati na 3 ans asala nini. Azala na baton
magique ya kobeta Congo ebongama comme un paradis. Oui, madame Sephora. Encore en plein pourquoi? Parce que il y a vandi ba solliciter soit ba nommer parce qu'à Kenya na yebi ke na mita oyo ba ucho za ya ucho kitaka la mingi te au moins na la mingi te le kia ba ucho za ya uti azana misale bele fois sala mais pas bengi pour ba nommer ba nommer so fait des salemi ba voter où est le problème? Ya zana mbongo te. Est-ce que Congo est à la Ranambon? Dans la Ranaba richesse, même bon, vraiment, on fait pas tout pour pas nommer ça. Oui. Madame Sephora, biso yo moko yebinga bien bao bayebinga na kote la kaete si sacha kolobela yo moko monaki na lobaki awa bato musu bakamwenga bafongoli miso obi olandaki ba commentaire te po banda bayebinga na lobela kai metango na moni peke asali mabe na lobela makambo ba couvre feu makambo akendaki fete awa na lobaki na bangaki kolobela ete nga nazalaka na fanatisme moko ya ke yazo sala mabenga na pakole mafuta potango akoya bayo seka biso esimba te bilan na ye ndeko nanga Koffi Olomide ako déterminer ngo te akoloba te ke suki te parce que suka na monani te suka na monani te ye moko ako présenter bilan na ye ngape na koloba boye sana makambo epesa le manase awanga na yo tosana ni toyebi te tomona kango kaka ou bien toyoka kamenano tomonya ngote yeta ma obimisa na bilan na ye makambo ko bimisa na kati wana omoni ofongoli munoko ngana fongoli munoko wana ezalaka secret na ye moko tozela so azangi eloko ko présenter bino lokola bilan wana tokolola ye mais soki ebimi tobeteli ye maboko madame kasi mwana mboka tokende mpe mwana mbango na makambo etali dossier tope makambo etali na toyebi te dossier wana apparemment ezali kozala oui madame Sephora napesi bango tout mibale basali na bango et puis boyebake toza bapeuple oyo tolingi bino mingi bouti obanda mosala ya au moins 6 à 7 mois pardon boti wamrie biso déjà na bamutu parce que ntango na oloba na lobela na kotela Tony Mwaba azosala mosala bien makasi toyebi aza ministre mo bazali ko apprécier oui baapprécie ye mingi mpona makambo ya classe na etandi nyonso ya RDC na etando nyonso ya mwana ya Congo place nyonso bana oyo basalaka te na FEP basali bate na FEP bana nyonso pour la première fois partout parce que tu vois non basali te na FEP na est batikali na beni batikali oh na mboka bosongolo pakala batikali mais ça mbala liboso on se comprend. Examen wana esalema na bana nyonso c'est pour na grâce ya Tony Mwaba on se comprend et ça grâce à Tony Mwaba ceux qui balobi tentation il y a détournement mais nanu ba détourner te et ça tentation pourquoi ne pas encore gérer ça entre bango mibale so détournement eselemi alebino ale yo muto eza na kati ya IGF oza na kati ya ko contrôler ba détournement ou bien ko faire sortir ba makambo nyonso ya mabe oleki olakisi peuple olakisi pe mukonzige na ba preuve yango olieke nanu na ebandeli moninga oto sala mo omoni sikoyo ebimiseli bango ke eza haine entre bango mibale pona nga na comprendre que eza haine comme makambo ekotaki ya Canada wana ya ba carte wana ya nini carte visa wana déplace makambo na bango ebandaki pourquoi tout le monde a ce que eza haine o esali ke ndeko na biso ya IGF akende kolobela Tony Mwaba bien ebima na poisse parce que boza batu mibale aucun ministère ya moninga o sololi na yo yoki parce que biso ba peuple tant tourner yo kango boy ça nous fait un peu très mal tolemi pe ba détourner oui ça nous fait très mal kombongo pe bo détournaka ou bien o ba détournaka wana ezongaka na caisse à l'état te tomona kango te na trésor public ezongaka te c'est-à-dire na mona kango tomona tant bakanga kango vraiment na ba aéroport et puis na ba Brazzaville kuna tozomona il faut baya nango na ba sac caméra wana o filmaka na Brazza pourquoi awa eyaka te mpona ko filmer ndenge mbongo wana ezozonga mbongo yango ezonga ozokomona madame Sephora ndelo ko esali biso mutema passe mpona ndeko na ngai chef côté na ye papa sala musala no kitoko ndenge obandaki na Gila Ingete sali na pesi to
serto bino mboka na biso esali nini ebongi mboka na biso tokomi omona miyibi tozokanga mais kokanga wana ntango bato bazokumisa ne faut pas créer aussi biloko moko ekosalir yo poso balandeli eloko eza na bref te omoni te ata bolingo yango biso to bando lingo ata bolingo mokonzi ya mboka bando sepela na barecherche na yo na bacontrôle na yo ekokita madame parce qu'il n'y a pas que le problème de Tony Mwaba, il y a un problème là-bas des Chilés jeunes, je ne sais pas si ça vous choisit mais ça n'a pas de travail à côté mais etikali biso quelques jours pas même 2 semaines jours pour mbula ebeta na mabelo banzela nyonso batiki mai soki bandi lelo est-ce que ça ka pona likambo tentative ya détournement ou bien faut travailler si ya détournement okangi bango toche bango na kasho na lobi po sala ka musala na bino bien Tony Mwaba est le nôtre vous aussi vous êtes notre frère vous travaillez vous pesa biso musala bien na vision ya chef de l'état to linginde na vision na e bopengwa ka mingi te poso bino mibale wana bokomi opengwa e ko sala biso bien te madame Sephora et puis que baza ba konzi ba oyoka biso parce que biso nde to betela bango maboko libanda et puis so to komi na banungu nungu e koma mabe na mboka komona makambo ndenge ezali kosala na mboka na biso depuis que mboka misusu kosala ale président mboka to IGF mboka misusu ipe ezala omoni na bamboka wana bamafia ezalaki lokola ya biso awa te biso barestaurer système oyo mpona nini po bayebi mboka na biso ezalaki géré par le malfaiteur mboka ezalaki na maboko ya bato balingi kongo te bazosala bazoyiba est-ce que ozo comprendre bato nyonso bazolelaka crise eza na mboka na ntango ya kabila kutu ezalaki boye te crise eza na mboka oui ezalaki mpona nini ezalaki mpona nini madame Sephora bokoyiba bolongoli ndamu na ye bosali nini bobie ye mpe avandi kuna asali mokili ne na kati ya mokili oza comprendre asali mokili na kati ya mokili po kinga kati eza mokili na kati ya mokili ata yomo oui eza mokili na kati ya mokili ye asali mokili na kati ya mokili mpona nini bambongo wana bango balongoli kaka ndamu na bango bapesi ye ndamu esali nini etikali parce que pour le moment bazomonake batrou wana bobando yibela moyen babimisango lisusu eza te baosepela na ende nini fo crise ekota na baposha bato nyonso babando yiba bazokabela bamakambo na bango bazokabela bato yango wana esali ke ezala bongo me mbongo eza je te dis mbongo eza makambo to ekofongwama kaka ndenge toyebisaka bino ke bostuka oyebika ebele nayebisa yo kana émission boye omoni estuki yo moko okama olobi me zoka yo oyebaka makambo olinga koloba te tolobaka ngo mpo toyebika ekobonga ekozala bien bamikolo mpe ezokende tozali kokosala élection ekozala nango madame Sephora nayebisaka combien de fois élection ekozala il faut koabattre bato sur les chats ke kobandoloba ou bien ozomona bato mosusu bazo na kati ya kokima élection na balolenge moko boye bino bocomprendre yango te me bazokima oui omoni mpe Moïse Katumbi apesi mo exemple ya élection esalamaka il asengi ete élection oyo ekosalama ezala vraiment crédible mpe ezala malamu avec Fachi Beton moto akoyebisa ye ke parce que eza souwe na ye ezalaka souwe na ye ozo comprendre aza te auti wapi oyeba bien ke Fachi Beton azalaki opposant o abandaki na abando otambola na susi à tout moment ke élection na mboka na biso efo ezala transparent ozo comprendre madame Sephora efo ezala polele efo ezala motu nyonso azo se sentir ke bavote ngai eza makambo ya bamafia moko boye te ekokota mpona parce que eza souwe ya chef de l'état ah non Moïse Katumbi akokorige ou bien akoloba te ke il faut chef de l'état nde aloba ye aloba mpona mboka na biso osala bo non babanda kala basala mosala na mboka banda kala mais ntango bango babanda osala to bando mona esaleli na bango mosala ezosimba te biso il faut tochanger esaleli na biso ya mosala ya démocratie motu nyonso se sentir à l'aise madame Sephora mpona mboka tomoni mpe mboso mpona bakali tosesa topesaka ouvert à côté aux confessions religieuses intervention na yo par rapport madame Sephora napesi papa mboso mbote place azali parce que eza papa moko abwanya na tikala omona te ndenge balobaka eza na bato abwanya moko bakufaka me misusu namoni babotami neti ye aza papa moko abwanya na barespect nyonso nazopesa yo papa na ngai nalobi oza papa moko nakamwaka mpo makambo ya azoloba wana aza ni pour ni contre ozo comprendre na 2006
IDPS eboyaka élection. Vous comprenez? Mais tout le monde qui a voté, vous comprenez? N'est pour le moment. Bapesi bango 48 heures. Baya te, babongola te élection ya seni osala nini ekoleka. Ekosalema toko voter candidat akozala bako voter akozala wana to continuer ça parce que ça la kati ya kofrener makambo mususu le to avancer bango bazoleki comme ça milai non. Onanga il faut makambo na kutu katana président yemo bandono mais soit bache biso ta batu kaka neto sa boto voter muto seni toche bache ba nikane to sala ba élection ko voter ba député na ba élection to voter parce que to comprendre ko to chela bato nzambe baza bato nzambe te baza sous bato nzambe te madame se fonga na mona ba bato nzambe te comité mo bango baza na ebité ta papakano bazala kana baza na posa ya peuple te baza na posa mutu te c'est bazo sala biloko mo kana lolenge na bango je ne comprends pas madame Sefora ndelo ko zo sala biso passe mais na ebike na 48 heures ba pesi bango élection esala nini esalema et puis c'est salemi na ebika ke to kozala na kimia ba vote koleka au mona ba province ba gouverneur bazate et kozala ba calendrier na bango ebimi ba basali bango ba vote bango tu vois mboka pour makabotali moi na mboka Argentine ngobila to bando betele maboko to kanisaki a changer to bando loba na eke asala musala parce que tant au moni place moninga échoué comment yo so ya pepo échoué place et c'est pour eux échoué pourquoi sala lolenge yake ata okokisi 100% ya yero ya rataki même 50% au sali ata 50% tokomona ke bobo na nazomona te on dirait ba pelouse o baloni na limité on dirait ba pelouse wana mais kingasani ezaka ndenge na yebela parce que koto esalaka déjà fine koto batu bakombola mais kingasani wana ya suka wana nini pourquoi kokendo comme ça on a dit c'est les maouba c'est nestant tolo baboye mbula yango ezobeta kala mingi te so 5 jours mbula ebeta awa na bongolo batimbolaki na kimwenza batimbolaki soki mbula ebeti na ebite tokosala libo bandela musala zero ya kolongola bazelo bapotopoto bochaki likolo ekoyi na kati wana je ne sais pas madame Sefora il faut que ça la musala si s'agit ya kolongola bato bazokoka te baza ba incompétent balongola bango balukele biso bato batika nanu posta ngo pe nanu ata mwa vite balongola nanu ka bato maboko basala misala totala nanu mboka ngo ekende ndenge nini parce que je vois loloba non madame Fifi Masuba soki Masuba aza wana azosala musala est-ce que azosala kaka ke il faut asala na mbongo ebele po asala musala ou bien tokoloba ke lolaba parce que za mwa nini moko amuki non asala kati ya osala musala na mboka wana tozomona na baprovince misusu baprovince misusu bato basala pourquoi na capitale so otambolia omonaka bakubele ezali omonaka biloko nyonso wana ezali biso tozoloba te zambi yango wana ebukani bandako mie de pasikono nini ezosalema na nzambe mpo bino boza bato ya bakamera boyebisanga eloko nini bomonaka na zando oyo etelemi déjà et pourquoi détruire pour ne pas construire ou bien faut seulement kobongisa yango kobongisa oyo ezalaki ya mabe ya malamu wana kobongisa baplace mpona nga balinga babongisa bakanalize ka batoilette baterrasse mais bato bateka pour le moment nazomona eloko esalemi kuna te c'est pour cela ezosalanga motema mpasi nayebi te décision ya kolongola mpe projet ezalaka epa motu moko po biso tolobi ti tozomonaka lokola makambo moko boye ezali mais bakoarrange yango na ndenge na bango madame Sefora. Merci la blague. Madame Sefora, pour ton information, ils ont signé déjà, mais ils ont société Mibale, société ya nini Olive Lembe, ya Regal, non société ya nani mundele moko boye na bosani komona bango Mibale nde baboyi pona kopisa biloko mais eza mboka na biso bango bazofutela na mboka na biso toza pe na moyen ya osala nini ya kobloke pe kokanga yango ozokomprendre mais biloko déjà sekiti biloko ekiti voir neti oyo ya bato kaka ezalaki awo ekiti ata oyo basengi epa mokonzi ya mboka nano ekoti te mpo bato nyonso oza na yebi so biloko ekiti na Kongo awa bakitisa eloko balongola 9500 francs c'est déjà beaucoup na RDC ozo comprendre 9000
500 francs na carton ya sauce balongoli wana eza déjà ebele mpo na ngai ozokomba mpo na oyoka bato nyonso bazoloba na RDC ou bien na mboka nyonso moto azalaka na droit ya $1 pour vivre sans à $1 mais eza RDC te quand même boyebi touti na misère pendant 22 ans 22 ans oui on doit dire seulement 22 ans tosali awa na bato oyo bamonaki te congolais po alia ndenge bango badepasa ba $50 il faut biso nyonso tozala bongo mais biso toza ba petit peuple mais ntango namoni mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Mokontombolo azokitisa eloko pour moi même 9500 wana eza ebele oza comprendre madame Sephora ekobonga bao balobi kongo ekobonga te bokongo ekobonga ngana oyebisa yo ekobonga un jour kana bilili oyo tobandolandana kaka toyeba te mwana mboka tokobonga na oui madame Sephora oyebi ka ndenge tozalaka bana mboka nyonso oyo balandaka biso na mosika toyebi ke boencourageaka biso bokomantaka bakommentaire na bino wana ematisaka ngai mpona nayeba so naosala mosala malamu mpona bino bato boza mosika nazopesa information na baoye nyonso oyo bamoni ke Faci Beton osala eloko te bopesa ye chance yango naosenga bino na ndenge mawa te mais botalela ye nano botalela ye boyebaki azokende wapi so bopesi ye 2 mandats so bopesi ye ka 2 ans ou 5 ans parce que nano akokisi 50 te aza na baton magique te amutu lokola yo na ngai talaka ozodéménage na ndako po okota na ndako mosusu po obongisa ndako na yo ezala bien nayebi te ke osalaka yango ka na jour moko ou bien na 5 jours bopesa chance mingi nazopesa bebe Joyce Mbote napesi bamawa botinga mbote place azali parce que soki elekani boye Dorcas azangisaka te il faut tia megata ya kotefa na bosani te Samaton Bibende motema ya na oloba te parce que epesa mpe mbilinga talaka ndenge oza napesi yo mbote epuis balandi nyonso numéro ezaka oyo boyebi eza 081 48 52 726 menga mpona kobakisa mayele mpo so obengi mpona kofinga yo moko awa na obanda notima lu koenleve mpenga moko na enleve yo mpo eza misala na bino merci beaucoup on continue de s'abonner massivement pour liker vos vidéos, na sur ma caméra chaque fois. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, où il y a Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. La maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo. Oui, à poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula. Poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Le produit alimentaire. Oui, à Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tiela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.